Voilà. Shalom, bonjour, on a bien mis bonjour dans l'abysso de partout. Boye yimala mon émission nabino tolo bate rien que la vérité. Donc tokolo bakaka. Donc namanso ezo samanamboka na biso Congo bien aimé. Bino ba obozo la na biso de partout. Merci beaucoup. Bo partager vidéo, bo partager. Bo benga biso pe en direct, bo pesa biso makanti na bino concernant maye mazo le kanamboka na biso surtout le lo mukula de l'autre soloanine toko beta li solo toujours na ba révélation ezo bima sur la assassinat la mort de Cheribe Okende Oyo Azalaki ministre des Transports pe aye ko démissionné Azalaki pe député Cheribe Okende a démissionné Cheribe Okende Azalaki moko ya parti ya ensemble to ya Moïse Katumbi tozo me un peu kosolana bino boko pesa biso pe ba makansi na bino ba o bozola na biso de partout boko bien biso to kotinde la biso ba message na bino tozo me kolanda élément moko bien aimé dans le Seigneur bino ba o bozola na biso to me kolanda élément moto me un peu ko sala analyse na bino Cheribe Okende malgré que ba bomiye akufi na ba secrétaire akufi na ba vérité na ye bien sûr albanais koloka kokuta na mokonza mboka mais il y a eu ba proche que Cheribe Okende solola na bango ameka ki un peu ko se confier na bango ameka ki un peu ko betele masolo oyo ezo se passer na vie na ye mwasi na ye azawana ayebi très bien ni ne memi Cheribe na liwa parce que voir même moi na ya alelaki ke toyebi ba o babomi yo ba toyebi ke balingaki yo lisuste mais ezana élément motozo la nana bino ensemble Cheribe babomi Cheribe babomi Cheribe Okende na koti na se ya mabele mais basalite ke bakunda to balimwisa ba secret ba makambo Cheribe Okende azalaki na oya bandaki koluka akutana mokonzi ya mboka mpona ayebisa mokonzi ya mboka babomi Cheribe Okende ba empêcher ke akene okutana mokonzi ya mboka te de peur karobimisa ba makambo ebele ayebaki Cheribe ayebaki ba makambo ebele akomaki neti ke témoin gênant tellement ke babango koyokana ye lisusu te balobi tipotine azoluka kokutana mokonzi ya mboka mpona biso soki ke mokonzi aprendre kaka ba makambo oyo esili baluki ke ba boma Cheribe mpona ke ba vérité yebana te mais Cheribe bombaki yango ye moko te akendaki mpe ko se confier koyebisa ba makambo azalaki nango epa ba oyo ke abandaki komona ke bazalaki cher mpona ye est-ce que bino bondimi ke mwasi ya Cheribe Okende ayebi ba makambo Cheribe Okende abandaki kovivre te ayebi makambo Cheribe Okende azalaki nango te basekret Cheribe Okende atinga yake koyebisa mokonzi ya mboka te est-ce que boza si ke mwasi na ayebi te mwasi na ye mpe aza toujours vivante bakobengisa ye bakoyoka ye soki Cheribe akutanaki na mokonzi ya mboka te mwasi na akokutana na mokonzi ya mboka mwasi na akokanga monoko te mwasi na akolinga te ke mobali na ye Cheribe Okende papa ya bana na ye oyo ke babanda na ye depuis kala baboma ye kaka boye to bango babuleke nde basasine Cheribe Okende babomi Cheribe Okende akoti na sa mabele ba o nyonso to bayebi ba vérité bayebi ba secret to mwasi na to famille na bana na ye eza kokangisa bango monoko ou comment est-ce que ils ont tué Cheribe Okende pour faire taire à sa famille, sa femme, ses enfants? Bon, mon a déjà réaction à moi dans mon corps. Et comme tu côté tour à moi, ok, Seigneur qui a avoué, a vengé ma kila ya mobana e liwa ya mobani na e. Abimisa ba secret que mobani na yeba ki ok basali ke ba bomaye. Ok mobana yeba ki ba vérité o e sali ke mi ba mobani na liwa. Akoma ki nete témoin gênant. Andero ya mwasi na ye Cheribe Okende akena kokuta na ndeko na ye moko ya batetela moko ya ba province na bango province moko kulutu na ye chez Okutundu ok boyebi ye très bien qu'il a travaillé avec Kabila le père Kabila fils père travaillé na Fati Beton ayebi se ki chez Okutundu nini ayebi se ki nini na tiki bino tolana non élément oyo bon meka kolana ngo attentivement
Bon, non, vraiment attentivement. Et si maintenant, tu mets ça analyse, nabino. Bon, peut ça biso makanis nabino. Naba message, naba SMS, to naba appel nabino. Tu mets ça analyse nabino. Ba avis nabino ezanini. Après avoir coloné les mots neutres, ça, là, on analyse les lots. On suit ce que la régie va nous proposer et on se retrouve tout juste après. Les solos, conversations, chérubin okende, oyakina, kikokuta, nanache okutundu, kulotunaï. On suit ça. Chérubin okende est allé voir Shokitundu. Son frère Sankoro. Il dit grand frère. Dans l'ensemble, on ne veut plus de moi. J'ai démissionné malgré moi. C'était l'injonction du parti. Mais depuis que j'ai démissionné, on ne veut plus me sentir. Nous avons eu une discussion avec le président d'ensemble. On ne s'est pas accordé. Maintenant, je me sens en danger. Shokitundu lui a dit, va voir le chef de l'État, toi seul, parle-lui. Dites-lui dans quelles conditions tu as démissionné et comment tu as subi les pressions et que tu es prêt à pouvoir tout lui dire. Chérubin a dit à Shokitundu, et grand frère, j'ai essayé. Les gens qui sont autour de Félix m'ont empêché de les voir. Alors Shokitundu lui a recommandé un pasteur qui est proche du président. Il lui a dit, va voir ce pasteur, il va t'amener voir le président directement. Et le président, ce pasteur-là avait directement connecté Shokitundu pour voir le président. Mais dans l'entourage du président, quelqu'un a vendu la mèche à Katumbi. Quelqu'un a dit à Katumbi, Chérubin viendra voir le président le samedi. C'était hier, le 15. Quand l'information est arrivée, dans l'ensemble, la décision a été prise. Chérubin connaissait déjà beaucoup. Ces gens ne pouvaient pas accepter qu'il aille parler à Tshisekedi. Alors il fallait mettre les chauffeurs et les gardes du corps sur la surveillance de Chérubin. Tous ces mouvements partout où il partait, pour qu'ils puissent l'empêcher d'atteindre le président Tshisekedi. Ça, c'est des sources, ce n'est pas officiel, je ne peux pas confirmer. Je suppose que ceux qui ont dans leurs mains l'enquête pourront déterminer si réellement Chérubin était à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est un montage pour qu'on puisse faire porter à Tshisekedi cette mort. C'est pourquoi Martin Fayoulou. Voilà. Là, tu kolanda tout. Je crois même que vous comprendre. Vérité, zawa pine ne memi Chérubin Okendo naliwa. Est-ce que Bolanyon très bien tobanela réalisateur edenga. To me yasu kolanda ngombalami bale on se retrouve toujours après pour la suite de notre émission Rien que la vérité tolobate mais tokolobakaka. On suit ça et on se retrouve toujours après.
Voilà, Baimboka, Bouti Kolanda élément. Ndeko na biso azo expliquer na élément ya chez Okitundu. Chez Okitundu, na Cherubin Okende. Cherubin accueilli ndenge ezalaka ke soki ke makambo elekeli biso. Soki ke ba problème o ezo déranger biso. O luki na ba effort no na ba makasi no ke o résoudre o solution te. Otamoli partout au solution. Ce qui m'a camoué, il y a toujours des personnes qui n'ont se confier na bango, qui bête le bango, ils sont pas autour de ma carte na bango, solution na bango. Bameka ko pesa biso conseil to salanini. La meilleure façon ya ko se soulager na douleur na problème et d'en parler avec les autres. Akeo okuta na oya ba oya ekolo moko. Il y a village moko batete la bango na bango ke okuta na kulutu na chez Okitundu asali ba moyen nyonso tozo solution ta amoni ke a commis en danger vie na commis en insécurité amoni ke vie na commis en danger amoni on dirait que liwa commis déjà kolandai a comment pressentir sur la liwa comment mona ke bazo bunisa ba o ya pesa ki confiance ba o ya travailler ki na bamba o ya lia ki na bango sanyu moko lolo aye comment ke ba balusier babalukeliye bapesie mikongo bakomeliye bangona na bakomo koluka liwa na bakomo koluka mutu na bakomo koluka ke basale mabe amoni ka komi na suka ke okutana kulutu na chez Okitundu a expliquer ye alobi ke na kati ya ensemble de Moïse Katumbi ne veut plus de moi bazo linganga de société ensemble à Moïse Katumbi j'ai démissionné malgré moi donc a démissionné la poste, il y a causé la ministre des Transports, a démissionné contre volonté, n'a pas imposé. Que j'ai démissionné malgré moi. C'était une injonction du parti. Bah imposé n'a qu'elle démissionné. Parce qu'à démissionné, qu'il y a morté, il 3. Ministre, il y a plan, vice-ministre, il y a ministre, il y a transport. Bah imposer bah qu'il faut bah on a gouvernement il y a Félix Tshisekedi vu que Félix nan pourrait bana ko les canaux de société a démissionné dans gouvernement il y a Sama Lukonde bah imposer il n'avait pas de choix Amérique résister rien bah imposer tindo ya comment que bah démissionner bah ministre il y a ensemble bah bimina gouvernement il y a Sama Lukonde bah bimina gouvernement il y a union sacrée babimi et après avoir démissionné chez Riba chez Okitundu après avoir démissionné on ne veut plus me sentir balayer ce qu'on sentir ngaite tandis que chez Riba Okendo azalaki ye moronde a démissionné gite bazalaki ba ministre bazalaki wa ensemble o ba démissionné ki ministre ya plan vice ministre ye mon ministre ya transport. Et pourquoi que Cherubin Okende babanaita kolinga Cherubin Okende te? Et pourquoi que ensemble de Moïse Katumbi babalukele ki Cherubin Okende? Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission na bango? Babalukele ba ministre planté babalukele ba ministre te babalukele ka Cherubin Okende. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Cherubin Okende a dit que nous avons eu à discuter avec les présidents de l'ensemble. Alors, j'ai discuté avec les présidents de l'ensemble qui est Moïse Katumbi. On ne s'est pas accordé. Tu discuter, mais tu as accord, tu as qualité, tu as après avoir discuté dans Moïse Katumbi. Discussion na ban ok, ba discuter dans Moïse Katumbi, ezali ki basé sur nini? Ezali basé sur makamamo, to si Moïse Katumbi na bana ko ça ok, ya bana ko mon ke SPCT. Parce qu'il y a un moment donné, Moïse a comment trop partagé, comment à s'approcher qui n'a Kabila peut baser en bonne relation. Kabila a bengana ki Moïse, Kabila a bango que Moïse ba akangaye. Kabila a kimisa ki Moïse mboko yo. Apekisa ki Moïse ka tout nazo na mboko Moïse a keyi na exil. En komi ki azo na mboka ba kanye na frontière ba boyi ki akota mboka. La même personne le que Moïse a s'approché qui na yena Kabila. Ba yo kani ba komi bien. Et le commis Cherubin Okende ba discuta qui na Moïse Katumbi président naé. Et zalaki concernant makamamo Moïse Katumbi asalaki bango ba promesse que ceux qui bolongwe mo démissionner na gouvernement ya Sama Lukonde
bolongo na union sacrée botiki ba poste na bino ya kozala ba ministre na yebi ke ba futa bino ba mbongo ebele bozana ba avantage na koma ko futa toujours bino na pesa bino mbongo koleka oyo babana ko futa bino na gouvernement tondeni. Est-ce que Moïse Katumbi a honoré qui maloba na été promesse à pesa ki ba abansu ko honoré ngote pona ke ba ko na niveau ke ba ko mo discuter na Cheribo Okende. Tout Moïse Katumbi a côté ki ba on ke ba démissionner et par après que a futa bangote a sala ki bango G. Cheribo Okende ba ko réclamer ba mbongo o que Moïse a prometté ki ba après avoir ko démissionner ou comment. Et là, on est salé que va discuter na Moïse Katumbi ndenge vidéo audio to ko la que ba discuter ba yo kanité. Et après avoir discuté, après avoir démissionné ensemble ya Moïse Katumbi babanan su ko linga été. Mais ba misusu ba démissionner qui est mon côté. Ba misusu bazala ki wana pourquoi kakaye que ba comment su ko linga été. Pourquoi kakaye que ba balukela ye. Pourquoi Kakaye Keba Lingaye le sousté? C'est la seule question que tout le monde s'est posé. Cheriba Keye pas chez Okituna Yebisi a expliqué les détails union surtout. A expliqué pourquoi Bazo Luka Keba Boma. Et Cheriba a yeba qui déjà Bamakamu Ming ba secret Ming. A comment qui témoin gênant. Et tant a Yebisi chez Okituna. Et chez Okituna a Yebisi lui a dit. Va voir les chefs de l'État. Toi seul, parle-lui. Dis-lui dans quelles conditions tu as démissionné, comment tu as subi des pressions. Et tu es prêt à pouvoir tout lui dire. Tout lui dire. Aninga yebise nyonso tout. Ni nyango. Ba makamni Cheribo Okende ba secret ni Cheribo Okende nazalaki nango. Ok, chez Okituna yebiseki ke no yebise nyonso. O fomula ba vérité nyonso tu pas naye. Et Cheribo Okende lobi ke na moyen te na sali na ba moyen nyonso na koki kokuta en contact na te ba o bazali proche ya mokonzambo bazolinga te ke na kuta na mokonzambo ba tielinga ba kal. Et bino ba o bozo travailler pemenya mokonzamboka. Un mot sengebo aider bande kona bino ba congolais des pères et des mères. Ndeko azoluka mokonzambo kezalaka ateke aluka mbongo aluka fait ke poste moko mais ezalaki na ba makambo ba seko esengelaki ke ayebisa mokonzamboka o ekokaki pe ko aider ndenge nini ke atamusa makambo o pe ke kokaki ko aider ke a découvrir ba infiltrer mususu bazana kati ya présidence na OIA ameke mpe ko découvrir ba nani azo travailler na ba o ke bazana ba double face ekokaki ko aider mokonzamboka makasi. Mais bino bochelie baka bozo lingatika kuta na mokonzamboka. Bozalaki ba complice ou comment? Boza ba oya Moïse Katumbi ache bino ke boza pemenya mokonzamboka pona ke bo trahir bo che baka ke akene libosote ou comment? Nanya mwa boya ki ke Cheribo Okende akuta na mokonzamboka. Esengeli pe balandela ndeko wana. Aboyela ki abanga ko chele baka avec intention avec idée nini. Peut-être il y a mort nazali traite. Peut-être il y a mort nazali ne pion ya Moïse Katumbi ya chewana. Pemenya mokonzambo pona ki a signé la Moïse Katumbi makamnyo tout eso s'est passé na présidence ou comment. Et sengeli pe balandela ndekoy a chela ki barrière Cheribo Okende ki akuta na mokonzambo kate. Et tant que alobi bongo Cheribo Cheribo qui tout a été en contact na pasteur moi qui proche ya président adapproche à président pe makamba ezalaki ba faciliter ki ba makamba ezalaki prévu ba kutana na mokonzamboka je crois que samedi le 15 juillet et ba yeko bomaye le 12 juillet et tant que sango comme que non Cheribo Okende nazo kutana na mokonzamboka le 15 juillet puis mon corps Mesh moko azalaki wana nzinga ya mokonzamboka a signalé Moïse Katumbi que proche na yo aninga kutana na mokonzamboka akutana na mokonzamboka c'est 15 juillet Moïse Katumbi kuna bazui trouble selon auto nini tolandi et bazui décision nini bazwaki ya ko empêcher ko kutana na mokonzamboka to ya ko éliminer physiquement décision nini bazwaki
ya ko assassiner pour la vérité za nango na kati akeno ko yebisa mokonzi mboka te tondeni décision nini ensemble de Moïse Katumbi bazwaki selon audio oyo message auto utiko la nana bino nanyangwa teki disque et pas Moïse Katumbi pendant que azoluka ba moyen nyonso ko kutana mokonzi mboka ba pese confirmation mais tant que ba pese confirmation c'est bien bon ba pese na jour que le 15 aya mokonzi mboka aya mayeba solo naye c'est en ce moment là que ba informer ensemble ya Moïse Katumbi pe baluki ba moyen que ba empêcher ka kutana mokonzi mboka te nanya tete disque ezali na kata présidence to ezali que ewute pas chez Okitu to supposé. Est-ce que ça papa na biso chez Okitu après avoir ko salisa ye ko faciliter que ba kutana na mokonzi mboka chez Okitu ayo su ko balukela ye a signaler Moïse Katumbi que tala mutu na ya ki atosolo na yebisinga bo makamalo beza grave tala kutu aye azokene ko kutana mokonzi mboka e kozala grave pour na bino ou comment. Est-ce que ezali papa na biso chez Okitu mais aye koteka Cheribo okende ou comment. Est-ce que to confirmant ote to affirmant ote toujours c'est pour est-ce que ezali chez Okitu to ezali mesh moko proche à président de teki 10 ou comme ceux qui proche mo ya président ba yebi ngo ndenge ou comment ezali pasteur o que chez Okitu a check na Cheribo aucun en contact a facilité à kutana mokonzi mboka peut-être le pasteur wana peut-être ayeba na Moïse Katumbi a bengi Moïse a signalé ou comment toujours supposé ezali chez Okitu ne ateki Cheribo aucun ne pembe ya Moïse Katumbi tonani ezali pasteur oyo à travers premier ya Fati proche à Fati mais ateki Cheribo aucun après avoir koyo ba secret ngaye bisa président ou comment ezali to ezali moko ya proche ya Fati beto ya président azana président de ateki chez Okitu toujours se poser ba question toujours confirmant moté nani ateki chez Okitu pemeni na ensemble ya Moïse Katumbi pour ne le loke emema chez emema Cheribo okene na liwa nani ateki Cheribo okende na présidence kuna proche moko ya présidence proche ya président de la république pasteur oyo atcheki ye afacilitaki ye bakutana na président chez Okitu oyo abetelaki ba vérité ba secret nani ateki Cheribo okende na ensemble de Moïse Katumbi pona ke bazwa décision ba empêcher akutana mokonzi mboka te ayebaki ba vérité bele soki ke mokonzi mboka ayeba kango elingi ezala kao elingi ezala kao. Ce qu'on a n'a sali que Cheribo aucun ba empêcher et même na lui akutana mokonzi mboka te na politique camarade azalate ami azalate mutu nyonso tout azalaka après na kosala mabe pour na ba propre intérêt na ye s'il s'agit aboma ko boma pour na ba propre intérêt na trahison eza makasi na ba politicien trahison eza makasi okobetele bo se confier na ba secret car c'est la même personne ne akobalukela yo trahison eza makasi nanya mwa teka ki chez oki ni ateka ki Cheribo okende Cheribo okende nanya mwa teka il fallait ba kutana mokonzi mboka le 15 mais le 12 ba enlever ba ke ko assassiner et tika 2 jours après mboki 3 jours pour que ba kutana mokonzi mboka ba sali tout que les 12 ba assassiner pour la vérité bimate et Cheribo okende est-ce que akufa ki na ba vérité nyonso ayebisa ki mutu est-ce que ayebisa ki mwasi na yete ni nyango ba solo na chez Okitu pe aza déjà informé na ba makamo Cheribo ayebisi oye mo chez Okitu atine ki keno kutana mokonzi mboka yebisa ko ozali pre oyebisa nyonso tout ezalaki nini au juste oyo ennemi papa na biso Cheribo okende na liwa tozola nana bino élément au bien aimé toruti kolanda ngo mais tozolanda ngo lisusu tomeka un peu ko raisonner na bino bokomela biso botinela biso ba message bokomela biso botinela biso ba message to bobenga biso en direct bopesa bino avis na bino qui est derrière la mort de Cheribo okende tozopesa justice na biso ba confiance makal ko ba kokanga bango nanya ngo ateka ki mesh que
Cheribe okena aninga kutana mokonza mboke pa Moïse Katumbi. Bako kangaye, bako découvrir ye. Ezali nani. Ba garde na ye, chauffeur na ye, famille na ye. Ezali chef kutuna kina ko se confier pa na ya baluke liye. Ezali pasteur oyo. Achaki a compter la joie que rendez-vous bakutana président de la République a baluke liye. Ezali moko ya proche ya président ton âne. Nanya nga teki mesh. Pour na lelo ke Cheribe Okemba assassiné. Nanya nga teki Cheribe Okene na ensemble ya Moïse Katumbi. Tolani non élément sous élément où tolanango très bien et on se retrouve tout juste après. Cheribe Okende est allé voir Cheo Kitundu, son frère Sankoro. Il dit grand frère, dans l'ensemble on ne veut plus de moi. J'ai démissionné malgré moi. C'était l'injonction du parti. Mais depuis que j'ai démissionné, on ne veut plus me sentir. Nous avons eu une discussion avec le président d'ensemble. On ne s'est pas accordé. Maintenant, je me sens en danger. Cheo Kitundu lui a dit, va voir le chef de l'État, toi seul, parle-lui. Dites-lui dans quelles conditions tu as démissionné et comment tu as subi les pressions et que tu es prêt à pouvoir tout lui dire. Cheribe a dit à Cheo Kitundu, et grand frère, j'ai essayé. Les gens qui sont autour de Félix m'ont empêché de les voir. Alors Cheo Kitundu lui a recommandé un pasteur qui est proche du président. Il lui a dit, va voir ce pasteur, il va t'amener voir le président directement. Et le président, ce pasteur-là avait directement connecté Cheo Kitundu pour voir le président. Mais dans l'entourage du président, quelqu'un a vendu la mèche à Katumbi. Quelqu'un a dit à Katumbi, Cheribe viendra voir le président le samedi. C'était hier, le 15. Quand l'information est arrivée, dans l'ensemble, la décision a été prise. Cheribe connaissait déjà beaucoup. Ces gens ne pouvaient pas accepter qu'il aille parler à Tshisekedi. Alors il fallait mettre les chauffeurs et les gardes du corps sur la surveillance de Cheribe. Tous ces mouvements partout où il partait, pour qu'ils puissent l'empêcher d'atteindre le président Tshisekedi. Ça, c'est des sources, c'est pas officiel, je ne peux pas confirmer. Je suppose que ceux qui ont dans leurs mains l'enquête pourront déterminer si réellement Cheribe était à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est un montage pour qu'on puisse faire porter à Tshisekedi cette mort. C'est pourquoi Martin Fayoulou. Voilà bien aimé Borutu Kolane élément. Je crois bien que vous comprendre. Nous bien toujours comprendre les langues. Et les mots boyé bien ont très bien, boyé ont très bien.
balobi, quand l'information est arrivée dans l'ensemble des Katumbi, la décision a été prise. Chérubin Okene connaissait déjà beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Akokaki ko quitter bango bonte, akokaki ko keno ko baluka ko kota côté mosusu te parce que ba vérité ayeba ki akoma ni témoin gênant. Ba moni que pour que tous anaki me sengeli ka que to effacer. To empêcher akutana mokonza mboka te. Ce ko ba empêcher ndenge nini? Ensemble ne pouvait pas accepter qu'il aille parler ou dévaler toutes les choses à Tshisekedi. Il fallait mettre les chauffeurs et les gardes du corps sur la surveillance de Chérubin Okende. Bah surveiller le mouvement naïe, bah surveiller partout qu'il partait pour qu'il puisse l'empêcher d'atteindre le président. Bah empêcher que akutana mokonza mboka te. Bah empêcher bah yeba ba mouvement naïe nyon surtout à salini. Est-ce que bah garde du corps naïe na chauffeur bazaki déjà ba plus mort ba tela qui ba surveiller ba mouvement na ba yé ba mouvement nyos to to place ni nyazo kende ba makam ni nyazo sala ou comment ba garde du corps na ba yebi lokoto ba yebi lokote to rozongela on a émission o que to sala pour la dernière fois pour la deuxième partie na biso garde na ya yeba kito ayeba kité chauffeur na ya yeba kito ayeba kité. La Cour constitutionnelle, c'est juste un montage pour qu'on puisse faire porter à Félix Tshisekedi la mort de Chérubin Okene. Tine basali ba plan so o azalaki na kacha cour. Oh la cour est béni sakiye. Mais la Cour constitutionnelle magistrat béni sakiye ta yemorote. A béni saki. Ba ministre nyonso ba démissionnaki. Oh ba longwaki na gouvernement ya sa le Conde. Ok, balongola na union sacrée. Parce que avant, comme ministre, au coûte en fonction, et ça qu'on déclaré biloko aux anango. Qu'on déclaré bien aux anango. Avant qu'on coûte en fonction. Et si ma fonction, ce qui, que l'on bakoya pe ko bengisa okoyoka yo pono kolanda biloko déclarer ezaka oyo ozana ngoto bakisi biloko mosusu on meke mpe ko se justifier ko ba ke biloko na soma ki na mbongo na sala ki na mbongo na sala ki na mbongo na zwaki boy nde ba bengisa ki ba ministre oyo ba démissionnaki o ba ministre oyo ya ensemble de Moïse Katumbi oke ba démissionnaki ba bengisa ki bango ba yoka bango pa ba magistrat et pas magistrat na Cour constitutionnelle. Ba bengise ki yemote ba bengise ki ministre ya plan, ba bengise ki vice-ministre, ba bengise Chérubin Okene ba bengise ki. OK, fallait ba se présenter ba jouer ki ba invitation. OK, ba bengise ba yoka bango. Et jour magistrat ba jour OK, il fallait que Chérubin ya a comment qu'il lettre ko s'excuser ko yoka ke akoya jour mususu. Puis garde du corps a déposé les gens qui ont accusé des réceptions. Et jour babomier ba enlever Chérubin Okene ezali jour et seigneur te ki ba rokuta na magistrat. Chérubin Okene na Cour constitutionnelle akenaki ko sala nini jour wana. Parce que ye jour et seigneur ba kuta na magistrat ezalaki le 13. Mais ba enlever Chérubin Okene le 12. Est-ce que Chérubin Okene a comment na Cour constitutionnelle toi comment quitter toi ba enlever qui est quelque part après toujours supposé après garde na ko beta tour na Cour constitutionnelle pour na demander que ba yaki na ye tu ne garde du corps na ya zo ba que ba yaki na Chérubin Okene na Cour constitutionnelle ba yaki ko sala nini parce que il jour tel que magistrat fallait qu'il yambaye les 12 et il jour wana te. Puis magistrat, est-ce que Azalak na bureau, toi Azalak na bureau te? Et pourquoi que lobby que Ayak na Cour constitutionnelle? Puis garde na lobby que tant à que ça la ligne accusé des réceptions qu'on voit, tant à zongi, à moni carte, à tout ni na bande de ko bazali kwa na lobby que ba moni carte en ezo ça ba manœuvre après que ni yango ezo la que Chérubin Okene Azalak na kati ya voiture.
Peut-être garde toi ayebi secret toi ayebi likamora azoboma ou comment toi affirmant te justice des osala musala banani ngo bamonaki Cheribo Okene na kati ya voiture. Est-ce que batemo ngo bazama OK balobeki tomonaki honorable na kati ya mutuka bazalaki wana poto ndima makambo garde du corps na ya zoloba Nous la kiske mutuka ya Cheribo Okene ezalaki wana. To ba enlevaki ye depuis kabaki oboma quelque part après si garde du corps na mutuka ke beta tout na cour constitutionnelle to la cour constitutionnelle der ou comment. Pour to la liwa ya Cheribo Okene to la sa mokonzi mboka ou comment. Et bi manette que liwa ya Shebeya ne ba assassinat ki ye na la police place ba benyisaki ba enlever ba bomiye. To préparer plein à bon pour la tissa. Mon konzi mboka liwa ya Cheribo Okene ou comment. Qui avait vu Cheribo Okene na cour constitutionnelle? Ba caméra ya cour constitutionnelle ezalaki to ezalaki te. Est-ce que emonaki mutuka ya Cheribo Okene? Est-ce que Cheribo Okene azalaki? Parce que maloba OK tozo baki o bayaki na kubo na botozo eza maloba oyo famille na ye bazoloba te mwasi na ye bazoloba te eza maloba garde du corps azoloba nini ezolakisa ke garde du corps makambo azoloba eza ya solo esenye nyonso tu oyo balandela yango nga nazomona ke lisolo ya cour constitutionnelle c'est juste un montage pour qu'on puisse faire porter à Félix Tshisekedi qui est le président de la République la mort de Cheribo Okene. Et ça, c'est un montage. Mais essayez, on peut vérité kobima. Balane la chauffeur, balane la carte du corps. Tozo pèse tellement justice na biso confiance. Toyebi que tozo ba résultat ya bien. Toyebi que liwa ya Cheribo Okene koleka boyete ndenge mona oyo akabiombo. Boboma na bino me turoyo bosuki. Qui sont derrière l'assassinat de Cheribo Okene? Pour découvrir Ango. Na ba enquête ezo salam. Et pas ba enquêteur ou ba wuti libana pe ba oya awa. To pesi tellement l'état na biso justice na biso confiance que tu la solution. Ba assassiner Cheribo Okene pourquoi? Lolo mwasi na ina passe. Famille na passe na matanga atiki bana mike atiki ba o baba ngotela Cheribo Okene motema adalaki na charge avant ya kosala ndeko na mabe raisonner na ba o bazo dépendre na ye eza na ba misu basala te bazo baba ngo dépendre na Cheribo Okene eza na ba o Cheriba ba ngo lesa ko tangisa ko supporter ko fouter la classe ko fouter la minerva ko fouter la hôpital. Le lokot bokot si Cheribo Okene na mabele boyobi sor ya bana na ye kozani avenir ya bana na ye kozala nini avenir ya moi si famille na ye bana na ye bandeko na ye ba ya na ba leki na ba ko dépendre na ye ba kozani ba bungisi espoir pona ba ngo bomi kaka Cheribo Okene te bobomi pe vie ya ba o bana ko dépendre na ye bo pe si vie pe ya ba o bana ki ko dépendre o ke Cheribo Okene bana ki ko supporter ko sunga. Boche fait na vie na bango. Mais à ta justice à mokilo s'échapper. Au tika jamais échapper justice en Zambie. Le péché ne restera jamais impuni. Le salaire du péché c'est la mort. Oh obomi de qui tue par épée périra par épée. Obomi Cheribo nzama lo la paix ako. Venger liwana e. Yo tika la internet matin. Yo motozo boma. Parce que vous avez milo yeba zo bon pour na yo liwa ya baninga za facile yo kufa bana na ba suka ndenge nini ya ba conséquences on ekola na ope ekola na moi sino pe bana na yo ozo sama comme on dirait que na famille to bota te nzama za juste nzama aussi asuki sa pharaon aza pe sûr que asuki so pe a frapper yo comme ils sont tout puissant comme ils sont net que yo suki cité on dirait que yo ne diriger pe manote mukolo pe mazo tala yo akoki peut décider qu'en a minute à récupérer souffle à chaque année au combien bembi mitema pas so yo kisi moi si na yo kisi bana na ye
nzama lolo anda capable pe ayokisa motema passe ya koboma pe bana na yo ya koboma pe mwasi na yo ya komisa par terre ya frapper na malade moko tamo partout on a épais sur solution te. Le Dieu d'Israël est juste, l'Éternel des armées. Totiki nyonso na maboko ya justice na biso ba obozo benga biso boko benga boko koma tozo pe avis na bino makanisi na bino. Merci na ba o nyonso balanda biso du début jusqu'à la fin. Merci na ba o ba soutenir musalo yo. Merci na ba oyo bazali vraiment fidèle ba abonner ya chaîne na biso la voix céleste. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer vidéo, bo panzango partout, bo liker donc ekozala bien makasi. Qui sont derrière la mort de Chéribe Okende? Bombeka ko benga biso na analyse auto uti ko sala na bino na masolo auto uti ko beta na bino na analyse auto uti ko sala na bino ensemble bomoni ndenge nini bana nyamba ko koza sima ya liwa ya Chéribe Okende to sala na bino analyse bo pesa pe ba avis na bino mais to confirmer te parce que to zwande résultat ya bien solution malunga na justice na biso na ba policier na biso bazo sala enquête bazo la l'élément na détail mukolo moko kolela pona liwa ya Chéribe Okende bo tika jamais impuni pona liwa ya Chéribe Okende ebele ba okangama pona liwa assassinat Chéribe Okende bokoyo ke ebele ba kosuka ba okangama ba okota boloko prison ba okanga bango au salaire mais cette fois-ci et kanyo na mongo cette fois-ci et koleka bongo te cette fois-ci au sambwe na yo au sambwe et dara ke nzambe na salike pona suki sayo bo sala ki liwa kwa ngo bo sala ki bien te bo tiki ba indice belé bo tiki ba indice belé o monde bo ko molenga au monde beaucoup mi paniqué au monde bozo sous à l'aise au monde beaucoup mo banga na bo bangite beaucoup banga ne bien bozo la paniqué bien bozo à l'aise bozo se reprocher nani cette fois-ci nzamba sali ke bakanga bino mokili mobimeye ba ke bozali ba criminel bozali na makila ya peuple congolais na mabo peuple nini ozolinga ko diriger so que ozoboma sous peuple wana peuple ni ozolinga ko sali so diriger bongisa Congo yo moko motema mabe criminel ozobomo sima makila bande kono ozali vraiment des pères et des mères ozali vraiment mopaya balandelo malam ozala confondi bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki si on se retrouve à la prochaine bye.